Saratola TV. J'ai pas en fait localisé cette langage directement à Madame Gabrielle, mais sinon on a lobby en clair. Soyez mon comme un niveau on a et cause à l'appel la sorcellerie à conscience. C'est quelqu'un montant au Samakambo. Ayebi ni sous Makambo au Salati. Comment tu peux débarquer à la télé pour dire ok, Maman Olive à Loba, ba comédien, Soki Bazana Belleville, ba Kabwani, ba Kabwananga. A traité normalement Olive Songi Songi. Soki Bolingi, Bozala, Nangai, Bokabwana, na Belleville. Donc cela veut dire Saratola TV. Motion. Akutana gina na biloko bakati na TikTok. Batu nyonso bazwa ipe langage wana bongo. Bo fingi mamoni, yango moni na bisa yo na bio. Moni to vito vana calme to tika bato ba accélérer biso ne ba accélérer biso boyi. Et comme na bato ya mamoli pas otala mo kande ba. Et puis ba ke bazwa accélérer yango ba yo bakisa ke Belleville mutatindi. Oh internet ya bongo. Internet eza bango ba yaki biso yo betoye. Saratola TV. Baba Cook, au sein de l'intérêt choix, il y a Elenginaïté. Bébé Thérèse, s'il te plaît, appelle-moi, j'ai été parlé. De toute façon, tout le temps, na 7e réunion. Mon place non, c'est bien non. Tout va sur la place de retard, match, la 4e réunion, je suis pas parqué. Tout va dans la tour là, on a soit bon, on a biso Thérèse, s'il te plaît. Saratola TV. Theresia. Ya Sisi. Non, là-bas, non, na Theresia. Theresia. Soyez la manque à mobile, il y a un mobile. Soyez la manque à mobile. En tout cas, na mobile, au monde, on sait pas là. Na ipsho la nenga mabete na leki Hervé Lesayi, na leki Ernest Tumba, na nenga magi mobile biso moningo sepela nanga ondimate. Saratola TV. Bango nyoso ba mibi même lelo ya Sisi na mobile te. Il faut se poser de questions. Il y a Sisi kutuna na a inae. Ouais, jeune garçon. Il y a jeune garçon moi beta la musique, masala nga bana na lemba. Ayi bisinga ya moni ya Sisi boke na ifo mikolo tika. Moni kitu yimu tafanda kia. Saratola TV. À répondre à l'émission, mais pourquoi vous répondez bisoté, il faut s'attaquer la Belleville. Pour bisoté, on a une question. Maman Kabona na donja pona nini, akabona. Mais ils ont une émission analyse de ça qui est normal. Ils sont normal, tu dois avoir la question, tu dois avoir la question, tu dois avoir la réponse. En réfléchissant ensemble, dès que tu as la réponse, tu as la question. So maman bengana bela pa lingana entourage. Bongo ndeni maman kenda ko pa pour la soutenir libala ya photographe na e na ya show. Balobima ya ba question. Quand tu n'as pas réfléchi, le chef Fakato ba qui s'appelle bongo, il y a Sylvia Potasuka na entourage maman ndeni. Na Aisha. Et là, il y a Sisi, comment il y a papa. Nanyo, to bombi kaka. Comment il y a Saratola TV. Mais tant que je baga, à l'obi place mon côté Thérèse, à l'obi place mon lobby. Baye na yo place moko boye ngai papa na ngai na ye na yo na ndako ali yo lingi mwasi moko boye to mobali moko boye oyo nga na yebi mwasi na ye okanti na osepela na yo ye Thérèse azwa ta chance ata mobali ya bato alinga eti apesi considération. Saratola TV. Dapoto amoli va benga ba comédien nyonso po ebisa biso bakabwani na baby. Est-ce que maman il faut akabwana na mutu oyo peut-être ça na marche ya bien. Il faut benga ba comédien to benga Thérèse. Mais oui bien. Bob sakana maman Olive. Mais balingi bazwanga na ba baka biso ne kulusu parce que ba sentir que il y a une intellectualisme avec nous. Biso ba baka te, biso ba na place ba baka biso te.
mbote na biso ezali nga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Scène Wave et puis bon mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assume, Ya Gabi, na wa kobela attention, estomac to tension, maladie ni ngobela makasi. Soki eza estomac to tension na osenga no penza o melakisi. Topé o lia likayabu na ebite eske matarato ekitaka na kotindo na erreur mais benga médecin loba na olinga na ta l'émission moko oyo Saratola a salelingai na noko yams nazo inga na yeba avant na ta l'émission na s'assurer na santé na koyo sala crise pamba ya Gabi zwakiti omiyoka ngalinga bata ba double discours te nalinga bata ba double discours te lokwa yo wanganaki keba biso pe to na bino mayele enregistrement à côté ya Gabi ya omiyoka nengo wangana isila ya omiyoka nengo wangana iba abakuk double discours obandiki songi na âge à ménopause zwakiti Teresia yo lokolo belaka ba vie privée ya baninga na facilité. Teresia oyebi ke bana no nyonso bota ba lesbienne. Teresia oyebi ke yo welela mwasi na actrice na bino moko bo welela mwasi ya poto. Teresia zwakiti ba mibali no nyonso ya ba jeune garçon. Teresia zwakiti oyebi combien de mibali oyo lingi na internet bandeko na biso baleki na biso banoko na biso bana ya internet. O baza bano yo kokobota. En tout cas, émission epelisi ezikisi Zaire ezaki yangana yamse toyeli susu. Thérèse Zwakiti. Vincent na mwana kazi na ya Orpheline. Papa kufetike lo atanda kute. En tout cas, Dadi di Kambala que son âme repose en paix. Otikeli biso ba scandale. Moi ozala ampe ezatenga na loba ampe soki mutakei tolobela asuma kamna ete mais apparemment yoza ampe te otiki bana na otikeli bango ndaku te otikeli bango eloka malonga te via pasi na pasi tala bana na oba komo finga batu likolo abaluka lisunge pa mama Olive. En tout cas Dadi di Kambala pe c'est quoi na ndambo c'est quoi pour okota miniature c'est quoi Orpheline Zwakiti omoni place oyo meki batinda ki omeka mosapi ba meka ngote kombo Saratola oyo tanga ki yanga ko sekusela o papa nazwina via mama na yo o asalaka na chango wana pe olovanda calme obandi kole okole la journée mobimba oloba papa biso sala musala mabe okoma comédien Vincent Banda banda na internet non na simba ote. Moi c'est à Vincent, Mamou Muluba, Zwakiti.
Moi c'est à Vincent Mamumuluba. Oyebi po ani na bengi Mamumuluba. Zwa kiti. Bato batala kabiso. Entourage à maman Olive. Bozwa pe bakiti. Awa na vente sa maman Olive tepo. Tozo tout à bordir. Maka maman Olive ezana noirate. Ba Abakouk. Sila makolo soso. Sila zwa kiti. A to tange loko na komona ngo a eza bordir à haut niveau. Wana place au benga te. Omoni a place à robenga ezate. Oh, bazo finga ezate. Sila makolo soso. Yo tangu bayaka koyebisa biso ke yo bimana madilu na barezi. Biso zala te n'époque wana ngata msuna na blé blanc. Na ebi ma musique te. Muta informa biso barezi. Azara mobali non. Te pa madilu. Mobali abatu ya mabia. Azara mobali noti. Babala kayo mobali wana ozako beta netolaki ya yo. Aisha koko. Yo botana mobali no moko to botana mobala batu. Po wana papa te. Batu nyonso to moni ba papa. Yo to mona ka zemi na mwana papa za wapi. Tala bordir eza na émission ya osakana te. Po muta rubenga azate biso moko to coloniser ba chaîne na biso. Donc awa appelle koleka te. Oh te bako finga yaya. Ma finga eza na ba contre ma finga nango eza. Muta kima te soso. Benga ka déjà bambwa na o benga ka baya osela nga be mission. Mais yo madilo aka mobali notaka mobala mabia. Ozaka pe muyibi. Noro yams bonjour. Bonjour maman Sarah. Yo da sombo na ba no sme bo manga. Je suis au Loba, mais bisous de ça. Merci beaucoup de retour à Talibiso. Aujourd'hui, les bois ou la Dabiso. Bateau bâti matière en internet. Oh, besoin de matière na bisoté. Oh, bisonnet de créer la matière. Marambo bo c'est la mission ou et créer les problèmes même marambo yo. Sarana Yam soit vendre un plateau. Merci beaucoup à mon ami Cédric Sedalou Koluki. Merci beaucoup à Gina Mabiala. Merci beaucoup à maman Émilie Seti Mayinga moi Nzambe Orphelina Vida depuis Canada. Maman Diasona je te sali. Maman Aniba Super je te sali. Maman Sylvie Flavia je te sali. La maman chérie à moi c'est à Londres je te sali. Maman Claudine Bokatola. Merci na yo pembote na yo. Maman José Loussadi en tout cas merci beaucoup. Papa Adé ya Vivi nanga grande sœur nanga je te sali. Gisèle le choc a depuis Suède je te sali. Boza est belé bota la biso. En tout cas, Aurélie Mafouka ba Aurélie Bola Moeleke belé. C'est Dakoloki. Jina Mabiala. Je vous salue. On a bête tangi comme boté à bêta écouter. Alimbisa Maman Diasona m'a empêché au mboté. Émission est bannie. Serrez vos ceintures parce qu'on va décoller. En tout cas, serrez vos ceintures. Je vais choquer. Comme je le fais et je le dis à chaque fois, mais d'une manière intellectuelle. Mais on va choquer. Je vais choquer en tout cas. Et ce qui est sûr, c'est que en aucun jour, selon mon éducation, je salis Wivine Ngoyi Mutemba. En tout cas, mon ami, Yemi Kolona Obengé conseiller en Anga, depuis Belgique, je te salis. Elle m'a dit à l'objet, les insultes, je te connais, Yams, depuis longtemps. C'est pas ton assiette, c'est pas toi. La haine, la rancœur, en fait, c'est pas toi. Et au salam sana, je te dirais pas que tika, mais na oyebi sa yo te ke finga parce que na yebi ke yo finga batuti. Tant on ba kati ba émission na yona Sarah na internet et panzani ke bo fingi maman. Je suis retourné na chaîne ya Sarah pour na émission. J'ai suivi du début à la fin na mon place pour fingiti. Donc bon retirer émission T et puis bo ya obetali sona ngote assumer vos propos. On assume, on est là. J'ai pas assez de temps pour se justifier. Si on a besoin de justification, on a qu'une telle émission, nous avons besoin de justification. Voilà. C'était déjà affirmé, tu tournais page l'auto, heureusement pour nous, parce qu'on a essayé de parler, mais ça a fait ressusciter beaucoup de personnes au bazar qui soutaient. On se pose des questions, Belleville à toile pour Nanini. Belleville à toile, pourquoi? Il fallait qu'ils aient la Yams Nassara.
Fakez à la Yams na Sarah. Pourquoi Belleville na toile? Pourquoi il fait beau sa bateau à monter Mamabi? Moi je me pose des questions. Parce que dans la émission, tout le monde qui a ngopé bien. Ah ouais émission to au sala, to engagé comme moi Belleville. Belleville a benga ata moto mbala mon côté les cas d'émission. Belleville benga ka pobolongo la émission. Ce baché tembi na zu voice à Belleville. Belleville loba ki na ngai na tinda ka bino bo sala la émission. Comment beaucoup ça l'émission na comment maman wa sunga ngai na za reconnaissance pa maman wana. Est-ce que photos wa voice au Belleville benga o gangelanga na changu na TV pour prouver à certaines personnes que Belleville tinda ka biso. Moto a tinda ka biso ko za na Soza a besoin au monde en dengue Belleville saboli biso la ba message ba capture ezali ezali alobi na kombo na bokolo makama en tout cas na bisi na bi limbisanga so ina choka kiyo so un message to émission na sali et choqué po maman et choqué denga yo kaki akante biso pe to fingi maman au voisin maman na e era yo tala be mission comprendre ma fille voilà maman Sarah on va pas traîner là-dessus parce que non c'est là non na ça la commande mafuta pardon commande mafuta en tout cas Rachel Mukuna la patrona la productrice ya mafuta RM Like na ebisio mafuta wana ata la pepo na ngai ndena te pote yo nengo sa dana po mwinda ngolo boye mafuta ya batuloka bino ezali nga zobeta sete moni po ya Gabi ekomi 4 couleurs le quoi ya Gabi asa na rouge bordeaux ana vert citron ozo comprendre siko ba couleur wana nyoso fo ba na ko palola rouge bordeaux ba palola vert nyoso bazolo ti ya Gabi ko sezonga ozo su ba tampo tendresse awa kuna te awa ekoma vert awa ye non c'est les ye marmna ye non Orlando ba le 27 le 26 tena on ngana sa commande le quoi Rachel Mukuna otala Rachel Mukuna tinelanga babani 5 gamme o eko bongisa penda ba po tala so talike longa ya Gabi awa banani mais wana photo moustache nabi on longa ya Gabi te sa maquillage ezali bon il faut ba checker nazana on Steph o tindeli ngana tindele a checker a sali consultation de loin ya Gabi koya toka la plateau to abela attention asa la consultation de loin asali pe ya asabi pona bato yo si ça vert ya Thérèse yoka elo mususu na ebite so yepe mafuta ne fo remia ebisanga pour remia bia zo traiter pe anyonso moni ba misisa ba minkoso atretaka bien sûr le quoi ils ont mafuta oui traiter ba tout bien sûr ils appellent ils ça peut moi pour se péter kokubelongwe ba biso benga ngo menkoso elongwa menkoso te makolo kwa soso elongwa te mais makolo les appellent âge kola âge avancé bon muso cause à la âge muso pe cause à la magambo sali plus na jeunesse mais le gros qui gêne moyen rattraper les ati OK si on a les élus juste oko maka moi age pousse na moi mukie parce que ça mon kolo mama top te azali qui par rapport à ma top mais so che na mama top c'est là pardon c'est là mama top a auto ça filme pas Belleville la taji pas mukuse na tala mipenda mama nanga nabi mama oza mama ngana za mwana nesi nabi mama oza mama ngana za mwana kolata aboyete laissez maman top il pas la table amico c'est excitateur non oui problème ça ngana yo na plateau boye to bani na émission to ebi le salite ba tout ba hôtel biso ba comprendre déjà que émission ko za mabe te na bien serrez vos ceintures s'il vous plaît et maman top am kolo bongo mais otali penza omoni ke mama azana nu akoki pozwa pe mobali makambo eke na ngo pe bien ipende nzoto kitoko ça doit mona moi si maman azana nu belle de figure et de taille on comprend maman top belle de figure et de taille maman azana taille bien à peine longa kitoko OK maman azana vraiment ne longa kitoko est-ce que makolo moi si pe sokeza okasoso baguna ngati baguna ngati Dengue tante si ça la non soit ça qui baguna nga oh muni da taina e nga e okyoleka mais ce que loko la na likolo ndeza moi bien na sebo ça va donc on ne peut pas avancer c'est pas une manière d'insulter hein
nous to analyser kaka sur ba choix nanga et cause à choix nanga ti yo faut gabarit il faut ça vraiment en fait gabarité mais il faut ça vraiment tinasé il faut ça mama kolomé tonda moi ce que la taper jeep na soirée mon bon na otana c'est le cas ya Gabi ah ma boke kwei te je préfère pas di bombe kabonite te mama ngamona mne na yolinga subata ile wa ya Gabi ndeni tika biloko wana Sara non kokasi nazo monti na peso exemple nazo ngana proposer yo o proposer ngana omona ne proposer ngana kasi muntu mususu na bite po ya Gabi pardon nani o nani Theresia te oyebi makamusu ezala nini makamusu ezalaka CVP. Mais est-ce que Thérèse n'a pas l'ingane ba jeune garçon non ko oh kasi on a autona il y a Thérèse là dispo il y a Thérèse au nimi Pwadi bon je vais aller ba jeune non ça dit il y a Thérèse très dispo Nicolo là na moi cité Nicolo na célibataire ya Thérèse numéro na ngezali to charankinte ke yoza ba ko ngana famille bota po muta ko filmer muninga pazate ngana ko enregistrer ko enregistrer ngati to chaka love omuni ndeni ya Thérèse na pour ma love papa zate apparemment pour jalousie na enoyo ya Thérèse ya bimisi na TV vis-à-vis à Belleville on dirait pour ma papa on dirait ça pour ma love mais yo pe lo bango na ninga sérieux mais je suis sérieux ya Thérèse OK mon numéro c'est plus de 143 90 31 8 8 8 38. Bébé, benga s'il te plaît. Bébé, benga s'il te plaît. J'ai à te parler. C'est yes. Au Covid d'un bébé. Bisous qui n'a bon. Bisous t'attends maman. Non balinguté. Ngala ko kuta nebeka siko boué. Thérèse ça va soit cheka bit. Mbata maman camarade nous keba. On a intimidé maman te continue à love. Donc Thérèse alinga bongo. Yalinga bongo. Yalinga bongo. Ya mo kamsu na ko ba na TV. Mais et monsieur Zani m'a bien. On va imaginer que dans 15 minutes, maintenant tu vas dire épisode. Mais Thérèse apena yo esimba. Pour pousser, on a un binga. Au banda au pexé buzoba. Et puis les catés, bablo sur internet on change zambali les catés. Au pexé. Na au bête réglementaire sérieux je te dis. Au baxé ba tampon. Non, et mi soit boui ba ndeni au salon Thérèse. Pardon. Mbata, pardon. On a des noms de Thérèse, on va avoir avantage. Dans la virage. Thérèse. Mais est-ce que Abakouk ba olinga relation? Abakouk ba o sele Thérèse choix il y a elengina été. Il y a Thérèse ndem to pona ba osala ba choix ba elengina. Donc il y a Thérèse peninga sana zaneka na problème mobile. So azuni mobile otika kisanga. Mais ça problème oyo ezo troubler vie ayi. Eza ana mobilité. Mobali na yi officiellement boyé obimisate. So dans mobali mon netinga ayoka soni obimisate parce que elle est plus âgée qu'enga. On comprend. Alors ce qui a na mibali ya ba génération na biso. Wana ya mibali. Tu mande fois pembe. Ngana ngobima nga iso na plati na ngana ngobima nga mais ya Thérèse né ba poso pe comme ya okoya koya. Na couleur. Na couleur de obima ka maman nga. Ya Thérèse elle a 52 ans si je m'abuse pas. 52 ans. Am kola maman top. Ah maman top am connait une année. Mais ya nuniti akoma ka koko. Top azo nunate. Top 53 54 ans. 54 ans dans les gâteaux anniversaire. 54 ans. Top 54 ans. Il y a Thérèse à 53 ans. Donc, sur la Mobali. Mobali, il y a Mobali. Il y a un rapport me belé. Il y a un par macha coopération. C'est le cas, Maëlle. T'es sûr, moi, je vais vivre l'été, pardon. Je vais se rendre compte, je vais vivre. Vivre, pardon. C'est macha coopération. Calculer va vivre souci va vivre machako va vivre machako vivre ma dit ya souci bantu on a battu la vie maman pardon a beaucoup là-bas on a Yasmine. Mais est-ce que oui que nengo ça l'émission Thérèse a espoir
Il y a l'offre. Ayo finga bisoti. Au PC lengi. Après la suite. Pas bengo bébé te bandelo vocal ngo. Ayo finga biso pardon. Bébé Thérèse. De apaiser. Bébé Thérèse, s'il te plaît, appelle-moi. J'ai à te parler. Bah de toute façon, on peut tout coûter na nini na 7e réunion. Mon place non c'est bien non. Tout va on passe trop tard ba match voilà. 4e réunion on soit parqué. Tout va dans la tout sur là na maswa bolingo na biso Thérèse s'il te plaît. Na comprendre on a pour ma bolingo. Donc mobali mangai au sepla nanga en tout et surtout. Ba mibali wana bangwana ndenge na oyoka. Na confirmé que pour ça de azua. Non, ça joue à Makassi. Ah OK. Il y a mon mélo et ça et puis ça Kanda. Non, c'est pelaté quand je te vois tout na yo karaoza na ba mibali ya ba miki et ça m'a bien été. Hein Thérèse, il faut éviter. Et puis on a besoin de sola mangana en face à face. Faut tout son abonné mon abisso. Non, il n'atteindit pas na ba comme éparpillé ba les ibènes non, c'est pas non. Donc na après je la bananda ko mo boye na fouté la bango. On soit ban en charge. Et le roi Libouche, et puis il y a besoin de l'ongolo Moukala, il y a Nani. On a changé, et ça m'a passé. On a changé de statut. On a changé de statut. J'ai la possibilité, peut-être moins $1000 qui est Dubaï, au Sombata, mon parfum, ou à côté. L'essentiel, c'est ça. C'est ça. Ah, Thérèse. Boni à quoi ça? À quoi ça va bien? Tonton. Ah, vous pouvez se mboter. À camarade Nanga. Et puis quoi ça? À quoi ça? Bakumba sika ya msi continue émission. Bakumba sika continue émission. À quoi so tonton? À quoi so tonton? Thérèse Ayebi di makamna lo bane. Azana. Ayebi Thérèse Ayebi. Bébé, s'il te plaît, passe-moi le numéro de Aquaso hein, dès que tu as l'émission Thérèse. Sinon le numéro Aquaso, c'est mon ami. Kosa Zoate. Ça va toi avancer. Sur la TV, mais tu m'as permis quand même de soigner la TV. Donc, toi avancer. En tout cas, merci beaucoup, Noko. Toi avancer. Nabanda, otala ke émission ya Gabi. Ouais, émission ya Gabi Nathalie Yango. En fait, il y a Gabi à. Na comment mon oka manike? Dé, azana place mon sur le téléphone à lobby. Ngai soki na lobby makambo na internet moto aye ko répliquer na kangisa moto te na trouva yango normal parce que ngai moko na provoquer makambo. Donc tant moto aza mkolo a comment réfléchir qu'il faut na ya provoquer makambo ozo détailler makambo ozo provoquer te batonini ba ko répliquer et ba ta génération na ba âge ni tu débarques à la télé au bombarder après tu rentres chez toi au s'attendre à micro ba répondre non to continue de lo bana moi ba 14 ans 15 ans 16 ans ba manquer au respect. Donc, on manque au respect, il faut avoir conscience. Ce qu'il y a 2 fois, 3 fois, 5 fois, et comme c'est qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Oh, excusez-moi. J'ai pas en fait localisé cet langage directement à Madame Gabrielle, mais sinon on a lobby en clair. Si on a comme un niveau on a et cause à l'appel la sorcellerie inconsciente, c'est quelqu'un qui a ça makambo, ayebi lisu makambo au salati. Comment tu peux débarquer à la télé pour dire que Maman Olive à Loba ba comédien soki bazana belle vie ba kabwani ba kabwana nga donc a traité normalement Olive songi soki bolingi bozala na ngai bo kabwana na belle vie donc cela veut dire ni na confirmer l'engagement na Thérèse nani ya Gabi Alo oui si la kabwana na belle vie ba kabwana Yemoko Gabriel ba kabwana basé belé a fait ba kabwana na belle vie c'est que message Vincent tu ba kabwana na belle vie c'est que message wana est vrai et bima wapi pas mère quoi chaîne marque ce qui mère mutabimisa ngote c'est que tant Gabi alobara bongo sur mère fait que interpeller Gabi biso to abato kolobate ke o biso to fingi mère bato ko kangi c'est ça ba Gabriel wana o ba ya ko traiter maman Olive songi na média ya Gabi alobi en fait il y a Gabi le marambe belé alors marambe belé on a des fois on monango non tel Gabi en fait non le ba mais il y a Gabi ça na mwana et puis jeune garçon
Il est déjà dans les trentaines si je ne m'abuse pas. Mais comment il peut se permettre ya otika maman naïe ou azana ou envie, à la consciente à sa magambo azo sala parce que ils ont bavu ou azo sala. Ils ont accident ou ya gabi opposé l'internet. Mais comment son enfant n'arrive pas non plus à le maman non je veux pas, tu dois t'arrêter là parce que na mon bali na maman to basio ba ozelanga. Bah censé te rewa que maman na biso ça ba bêtise parce que moi na ya gabi ba si to ba no ba yebi ba génération ba yebi ya za moi na ya gabi comment on va hôtel maman na bango na TV quand tu va benga moi neti ba benga ka te maman no makamba osala te maman no makamba osala donc to lo ba ya gabi double discours lo kwa maniqué si ya gabi na double discours oui ya gabi a lobby le mo lobby tendresse à sali émission tendresse wana na lo makamni na ba fin février alobi lo moka lobi ya gabi ndi muto yebisa ye que Bellevie a kataye na liste ya maman Olive. Bellevie n'a pas de monopole ya ko bakisa, Bellevie n'a pas de monopole ya ko longola. Akoki ko sengandi maman na ina bakisela mata eloko mututel. Parce que maman Olive tanga ouais ba comédien et bien on peut ça bango $500 na mutu moko ba 10. Donc c'est ça on l'a 5000 là aché. Tant Bellevie a joué là 15. Non on peut ça bango mbom. Maman Olive. Donc comme obligé à baxer sous 2500. Donc na programme n'était. Donc avant Bellevie a baxer mutu à communication à maman Olive. Maman Olive au pas à comédien. Est-ce que tu baxer? Sur maman Olive pas de problème. À bâti ici. So maman Olive a bien 15 personnes. Est-ce que Bellevie a un monopole en Rolobake? Il y a 14. Bokende 14. Mbongo maman Olive au Kaba. Et ça y a Bellevie. N'a pas soli solo moko. Oui ba comédie belé ba gagner mbongo pas maman Olive. La génération Bellevie a qui permet na maman Olive. Sérieux 2018, 2019, 2020 bref. Et belé ba mbongo pas maman Olive. La volonté Bellevie. Les gens qui comédien sous longtemps va comboter a un problème où ils ont 5 pembongo a peut-être dans mon hôpital a bengi Bellevie la boy Bellevie siabi ça la vidéo tindelanga c'est présenté ngai maman comme ngai yams nazamba pombo Bellevie on voit vidéo wana a tindeli maman Olive otalango Bellevie ok pas monter M sous maman Olive on $1500 oh yé moko muta senga ki habité ba pèse combien M sous 2000 M sous 3000 a pèse Bellevie a pèse mutoana donc muta tinda ki o senga ko sengo muta tinda ki o senga et répondre aux UP 3000 au salipé vidéo aux omisé Bellevie a tenu maman Olive ce qui monte ngai mona sengela ki o sara ba pèse mbongo ba pèse $100. Est-ce qu'il faut que 4 sous 50 pour payer sur 50? Là, on a besoin. Vraiment. Et là, on va te battre en oui, puis, voyage au Basalarana, Bayaka Bakindel Bumbashi. Batine la Bellevie liste. Nous avons une sila, c'est Bellevie. Nous avons une Zuma. Après qu'on finit Bellevie a fini Bellevie zoba nyama na télévision. Bellevie a tombé le téléphone na yé. Batindi liste benga ba comédien oyo. Elle n'était pas obligée. À la pouvoir te okata. Elle n'était pas obligée. OK pose un message à azongisa aloba en tout cas avec beaucoup de respect bato botindi na benga na bango to solate ba finganga. Ba kondola papa nanga ba kondola maman nanga e chokanga na ko benga bango te na sina respect. Mais à l'obaki a monté. Abenga zoom na téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, Nani. Ah, Bellevie. Ah, n'a pas signalé qu'à voyager. Bon, ça brosse, ça la bouille. Akati. Allô, Montentel. Talaboui. Allô, Thérèse. Machin. Allô, Sila. Tout le temps, l'homme à 5 heures dans l'aéroport. Moto à ma bille. Hey! Moto à ma bille. Akokai pe ko loba ka pour des appels moni ba liste na comme Bellevie comme au salango to Bellevie comme au zon pa binga batu bana ko salango pa avant akokai pa loba ka na binga ici la numéro le kaité na binga izuma numéro le kaité to se retrouver dans aéroport to se retrouver dans aéroport automatique de avion mutu ba retourner au pas zaté
tomati peut to kei to comme kuna so maman tuni ah maman zuma na numéro ni les qualités et si fini avec sur 12 mais jour on peut zuma numéro les karaté a baigné na 14h l'équité a baigné na 16h l'équité a rappeler hier na 21h et ta patience on a bolingwa moto azana ngwa vers moto et bien ndeko yo zo kuna mso ata moi $10 wana et sungaye sans ça humanisme à moto mais ba ndeko ba comprendre moté yango moni ya Gabi ngama ya Gabi nakoma mona ba Gabi ya excuse ngalwa manike mais ya munene siko nakoma mona ya Gabi wa manike mais ya munene siko na pembe ya manike ya mukie mwindu ya Gabi siko ya munene pembe OK mais pembe pété ya munene 4 couleurs ya Gabi ya pembe tête ça comme ta pembe toi vas-y histoire toi vas-y s'il te plaît Thérésia à lobby Belvi a moyibi toki na no malembe kata na ka wana moyibi a mobala batu ya mama benga na ye pembeni na ye ngana otuna boy soki Thérésia mobali o Belvi a yiba alinga Thérésia alinga boy ah boy te kande papa zate réponse au fond na zongo ta Thérésia ya Thérésia zoa bokata place oyo bino to bokata mikolo bosaka musaka makasi te TikTok penda basungi biso en tout cas bosa promotion na biso moi to sepeli penza sepeli en tout cas na to aller sanga bien personne vivant avec un handicap osaka moi ya dogolo ça comme moi ça Christian Shoga yo na répondre le 17 Mona mtana date na moto mtana na tche bango mana calendrier nana makambo za très important fona lobela nanu bango no yo mida ojo dasida otanga kombo nanga yo ozwa mbongo baby sa roi David akima na poto okofra eti apesa mwana kitoko roi David bagunu badokolos ba roi David que ça choga longoli yo na molili a tche na lumière tu te permets otanga kombo nanga yo na le 19 non qui n'est pas nous na Delvaux zéro yeba on comprend à qui tu as affaire donc kata ma place botine donc pas ya Marthe o yamba biso tolia fufu o yamba biso ya Marthe tolia fufu ya Thérésia nazongi pa non boka tele place botine de la Thérésia ya Thérésia na biboy mobali oyo Belvi a yiba soki alingaki yo ngoboya pardon ok merci le rôle ngoboya te tika langage wana na monoko abi Belvi a moyibi Belvi a moyibi na tuna question direct et pas Sylvie Bongo ya Sylvie question eza pona yaya ya Sylvie na ndenga mabete na leki na obeki limbisanga soke soa limbisa papa bébé azalaka nanio diamatifer papa bébé nao asala wapi question de yango na photo yeba Aisha Zakiti papa bébé na yo asala wapi papa oyo makolo soso azwaka na entourage ya mama na katika na bombi na ngape na bombi kombo meto yebi biso nyonso ke na entourage ya mama eza na papa moko azalaki na lozo ya na biso makolo soso azozwa pa Aisha bawelela ye wana ya problème te mobala batu te mibala banzete na bomba place na fungola place sila madilu né d'une certaine mois date moko boy na 1950 akufi na 2006 je crois madilu akufi na 56 ans na 2006 lelo toza 2024 donc ça nous fait à peu près 18 ans si la salle on a 48 ans Yangwana Tocha 48 ans moins 18 ans ça nous fait 30 ans juste ouais. Donc si la manière où manama dilou
Ah non, on a 29 ans, 30 ans. Té, Azaï n'a 17 ans. Tango bimana madilu azoye mbabi ya ponalingi boni yokomi kopesa nga mobala bato tango sila au bimana madilu na ba calculer on a sali azaki une fille de trentaine une fille de vingtaine mais au bimana papa ya bato ya 56 ans mobali ya bato mobala bato ya mabiya Moubali Yabato, Barézi nous a confirmé ça à la télévision. Barézi nous a dit alors babi à l'époque Madilo Azaka musicien Makambu. Ya Makambu ni tu vas fali lelo. Yo fali o lingo boya. Bakumakolo kilo wane ozuate yo silio Belvi. Madilo nga ki na bino wapi. Mutare alebisabso relation na Barézi mutabisa. Matama Barézi. Yo mtasala communication na bisabiso ke sila zala mobali mwasi ya Madilu ma sila soki zaki pe ozaki na alliance à Madilu to mariage certificat de mariage na Madilu o signaler biso total po to tika pe po on dirait ça muibi o comprendre on s'appelle muibi ah on dirait te a muibi po biso yebi mabia bayemba to yeba ki ye mwasi ya mobali ya bia mais siko dans le vingtaine fille moko dans le 21 mon papa bato à 56 ans et puis mobali ya bato ya bia il faut qu'on en parle la famille veut m'excuser la famille ya bato papa na biso Madilu ça parce qu'il a immortalisé papa oyo héros bipa ya zali molimo ne pe manakimia a déranger foyer à bato. Combien de temps on déranger foyer à bato? Bango tomba Belvia iba mobala bato. Comme mukolo mobala mona ante ke Belvia zana mobile ne. Moi lukuta. Et puis ba check maman bingana Belvi pembeni na ye po alinga tala madame Sarana na mamusuna loba meza TV na beta ba bordi mo ba kufia. To réservé bordir. T'es bordi ou mais photo réservant. To réservé bordir. Par exemple maman na bordi beta à Hiroshima une partie à bato ba ya ba soso kuna ba kufi pe. Pour soso azana soso. Oui pour mes amis. Pour mes alliés leader nyonso azana. Mais je sais moi ni soso na ngana la ta lunette wala na Tour Eiffel. Kozangi Omoni leader nyonso. T'es là pas de la moni chosa ngata kana nga Josué. Omoni quand on parle de soso. Omoni soso la ngazaka na Tour Eiffel tchelanga ya. Azana katikati ya. Omona forme makolo na et puis a fier asimba sisa kela ti. Ala taper ka loka tati sisi te a fier. Po la yeba lingaka talon. Ala ta loka sete. Ya la ta ke loka sete bora makana talon. Te en tout cas non. Ngala ozalanga soso mona ona nga soso na chaka ezaka oyo mwana mema soso au fula soso ça dit moto au fula soso ndé moto na ochana soso na miniature lelo mama Sarah toza wana kana Belvi tozaka na Belvi moyibi tango ba oloba Belvi yiba Kandi Moïbi. Alors, bon, Kandi Moïbi. Elle a précisé Kandi Moïbi. Je me suis posé tant de questions. Nabi, cette émission est tournée na rage, na rancune, na haine. Il y a moto au loba. Nabi, Belvia yiba nini. Par contre, il y a conscient qu'il y a yiba Belvia. Belvia yiba Thérèse nini. Belvia ibi Thérèse nini. Thérèse n'a pas mandaku aïe pas Belvia aidé. Est-ce qu'il faut qu'on en parle? Parce qu'il y a un adage le biso gauche et puis droite et bâti. Mais tout comme obligé à droite et parce que bango ba ozala ingratine de grâce. Combien de fois, même Babiso Oyo, ça nous arrive, Madame Belvi, dans mon problème, ah, yam, c'est quand restaurant, soit moi $1, mon n'a eu $1, et Souni n'a pas besoin. En aucun jour, on le canate, vena finga Belvi, attends à Kabouani naïe. Je le ferai pas parce que non, comme un redevable pas naïe. Bazaba, naïe, comment moto cause à redevable pas moto, mozo le canate, pour finga. Il y a un problème là. Avancez, maman a interprété mon souci. C'est Nabi et d'autres loba. Yes, si pas mouillé bien. Yes, si ça mouillé bien, c'est nos calculs. Quand mon papa m'a dit là, on a 56 ans, si ça a 29 ans. Moi, on a battu il y a 29 ans. À qui obimana papa a battu il y a homme marié. Na 54 ans.
Donc, écart, il y a 28 ans presque. Même Lelo, il y a Sissi à mobilité. Il faut se poser des questions. Il y a Sissi Koutouna à Inae. Ouais, jeune garçon. Il y a jeune garçon, moi, avec la musique, Massananga Vandana Lemba. Aïe Bisinga, il y a Moni, il y a Sissi, Bokene, Fomikolo, Tika. Moni Kitsu, il y a Mutafanda Kia. On a ngana comment obétanaï. Ok, après qui si. Parce que Massawana, Azam Massananga, il y a pesanga confiance. Moi, autant à comboner. Moi, autant à comboner. Ouais. On a trouvé dans les solana 9h. Nabi, avant d'aller à la vie, à la lagi awa, à la gaba 1h, tu l'as l'aïnaïe, à autre makala mingtia. Yes, si. Donc, na flat, na flat mon alimba. Parce que tant que vous c'est là, flat is hôtel. Donc, n'engazana à côté de hôtel. Yes, si. Yango moni moyage wandaku exact pour ça on a vie à hôtel. Par contre, Bellevue a la Ranandaku. Nandaku na ye, na tongo la muki, a coordonné, bloc il faut coordonner, a ordonné, il faut ordonner, a si salati la manaye, a ke musala naye. Na père bakutani na pourquoi ba sali vi na bango. Mais tant bango ba olubaga, a lobi place moko Thérèse, a lobi place mo wa lobi ba ye na yo place moko boye, ngai papa. Na ngai na ye na yo na ndaku ale yo lingi mwasi moko boye to mobali moko boye oyo nga na yebi mwasi na ye okanti na osepela na yo ye Thérèse azwa ta chance ata mobali abatwa linga eti apesi considération. C'est simple maman to yuka ba makambo nyonso ebima wana kombo na ye na susite qui a linga mobali Suzy qui a sala boya soki mobali ya Suzy azalaki na considération na ye alinga ka zoyer afana na ye mobali tant azora moi si to va na ye parce que na trouvé ba qualité oyo ailleurs ezalaki te yango na préféré na zoyer na fana na ye na trouvé ba valeur intérieure parce que la beauté c'est l'intérieur bien sûr évidemment que la beauté physique extérieure on dit attire mibali mais à l'intérieur c'est plus. Elle a quoi comme beauté intérieure? Parce que moto lobaboisa jalousie et l'obelia moto a raté. Et l'obelia Thérèse a une mission sur le talent au monde et l'obelia moto a raté. Il a fallu qu'il a zoua mais à 8h l'équipe et puis si nerf. Et puis je me pose des questions pour aller à Terra le panga mbal ne atikela rien salon et ça pour me rire à salaka. Papa ça mbal mbongo. Parce que, évidemment, peut-être que vous avez à jouer dans la jeune garçon. Parce que ce qui est Zalaka Bongoti, avant le pan à mon bal, a beaucoup là-bas. C'est très important, maman. N'ayez monter à ma bille. Non, t'as la mission à Thérèse, attends, N. Au senti que moto, il y a un restaurant Bellevue. Bellevue, il y a un restaurant Bellevue a Kabela et Mbala, mon côté. Sera zolukanda kuna ma campagne ngana yebi sera zolukanda kuna ma campagne aolinga longo bakoda zalaka koma na ma campagne asinga Bellevue mo garantie et puis na yoka ba osola na moto na kati ya téléphone na kati na téléphone ngana za na kati ya voiture wana ngape silencieux na bien il faut le nganda ko côté kuna place yo zunda ko attendre ko moi 350 400 l'état na oser la bela répondre ngel comme tout soleil ne wana pona baksa. Chose en a problème au cours derrière Bellevue. C'est pour mes alités contre Bellevue pour finir Bellevue. Les hypocrisie à monter à ma baie. Et on a tout là. Bellevue ça fait presque 2 ans jour pour jour. Ça a soupe mais maman lifté. Mais maman olive à maman naïe au basso là. Babé ngana moi on a ni osa bien habillé. Si maman olive à Monique fona benga moi ngana na yoka ki keto manquer espace silika makasi. Maman na siko c'est au lobby yango ba ongimati. Autre cause on peut voice na yete to channel internet ateninga de audio oyo asepeli na ngote puis ya mabe donc na zuita ko se justifier te na bisega soki émission e bétisio libaku limbisa alo mambebe na kata audio wana mais batu ba otala ba ebite batu ba ochara ke yams alobela ka Bellevue donc ndenga ke na TV ati olo komelinga sans bonjour ngapa ko alobela ngata bonjour te sans bonjour à larguer.
Donc c'est pour dire quoi que Makamoto Luba, yango moni bon, moto na moto kana ndenge na yi. Abinanga ta yo moko Sarah, est-ce que beaucoup finga maman Olive, maman o asunga kanga maman asunginga pendant des années. Obi la koka peut répondre té. Non, en fait, à mon émotion. Akuta na biloko ba kati na TikTok. Batu nyonso bazwa ipe langage wana bongo. Bu fingi ma molive, yango moni na bisa yo na bi. Moni to bito vana calme, to tika bato ba accélérer, biso ne ba accélérer biso boy. Et comme na mato ya ma molive pas otala ngo kande bango. Et puis ba ke bazwa accélérer, yango ba yo ba kisake belle vie mutatindi. Or internet ya bongo, internet eza bango ba yaki biso yo peto ye. Moi sur maboko ay zika maboko ba verti wana katanga na okamo na kati na pod me ko ma ver nini et ko ma ver ko tia mafuta ba itruki non ko pakola ka boyende ziki sa OK ba oui azole kana teva biyam sa kimia na akoma popa kola sima eziki se ga kufa moko. On va ta pâte à couler béton. T'as la faute de ten de longuier na Hollandais te yo ba le 29 na pourquoi le 28 na pourquoi c'est là. On pas tendance ça les pas l'aise au monde mon tout jaune ma. Kingo moto couleur mususu. Papa ko couleur mususu. Acha faute de tel ok bembe. Et puis il y a miniature na e. So la moi. Mais yo so bimeli la boutique courir à tel ok ite bembe. Okima. Chef coué à te, sorry ma asala, yé pour minati à chaka place à chef était bien na cha minati. A cha minati. C'est l'effort chaka peta faute au chef à taper minati au boy. Aujourd'hui beaucoup la kisi la ti. C'est ba bon la bataba. A cha maboko na matama tout monde appelle longi ndingo chef faute était pas quoi pas faute était awa nyonso ba awa nyonso chap faute était mai. O le kisi nguluti na ba awa. You know le 28 na ba 17h. Et ça live unique maka you know tu le la miniature zela zela to zonga la biso mama et monsieur Thérèse et dans la montée à ma bi et na maka bébé na kati na vandi na bi à Belgique apparemment répondait inga parce que tout na iba question à répondre na émission na ngana yo mais pourquoi qu'on répond de biso te il faut s'attaquer la Belgique. Pour biso tuna iba question mama akabona na donja pona nini akabona mais eza ba émission analyse auto salgeza normal eza normal biso to na ba question te to na ba question to na ba réponse na ngote à réfléchir ensemble les tout zo ba réponse na ba question na biso so mama bengana bela pa linga na entourage bongo ndeni mama kenda ko pambola ko soutenir libala ya photographe na e na riachu balobi ma ya ba question te que non mama to si ça si je to ko na si ja Vincent ni na ozela ngolo kwa mbula pe ka ba question ozo comprendre tant to mi tuna mama siko ya boibela pona bongo nde bolobi bongo tango photographe alingana kina ngakudu na ko réfléchir le faka to bakisa pe bongo ya Sylvia Botasuka na entourage maman ndeni na Aisha elo belengana bongo ya sisi akoma susu na papa nanyo to bombi kaka koma wezuli ke bima na ngabela ngana la bibi sa ya nga pope kala ba komba ba père yango na kaka mela bombi yango ga bango wana nyonso wana balobiti bango nyonso wana balobati alobi il fallait qu'il benga biso kaka poza ki ordre elle n'était pas obligée à benga Thérèse mais elle a fait parce qu'elle a un respect à maman Olive akoka po benga te c'était pas une obligation encore le baté il faut benga bango non même maman Olive yimo ko un employé terminaté oui bi ba comédien en fait ba tabo soto na degré moko ils en ont dégrété. En fait, ils ont dégrété les comédiens. Il y a une étude là. Mais Thérèse répond à un sauté. À nos Sanjola, à comment musique mère poigne. Apparemment, ils ont kusanga ba, ils savent sur la réponse. Aouya. Te aya. Il y a un peu expliquer biso à nos Sanjola comment musique mère sala nini. Thérèse. Tozi lao. Ya ko expliquer biso pe doncha asala nini. Bebi kuna mona na commentaire a chaki le bistaka na lingi na ngate na kombo na nga. A chaki wapi? Na commentaire na chaîne lao. Tata la commentaire te ya solo.
Akoba bongo. Abilili. Abibe ça va te na lingi na ngate na kombo na pardon. Te yo kombo ne fo ezala ya yo poleki na nzela ngoka wana te. Baby. Yo boya ndeni yo zana histoire yo mutoke. Lo ya batu bakenda poto. Amoli va benga ba comédien nyonso po ebisa biso ka kabwani na baby. Est-ce que maman livre pas kabwana baby akabwana na muntu oyo peut-être azana marche ya bien. Il faut benga ba comédien toi benga Thérèse. Mais oui bi bosaka na maman bosaka na maman Olive mais balingi bazwanga na yo babaka biso ne kolusu parce que ba sentir que il y a eu l'intellectualisme en fait à nous biso ba baka te biso ba na place ba baka biso te bolongoli ate mission moko te ba propos na biso yango nazo bandela ngo ka awa Mama Olive banda koti na monde à théâtre bokabwani na bokabwani apandi batu mbongo na ye mutu nyonso akomi na posa na boma yams ponga na koma pembe na mer voilà. Na boma nani ponga na koma pembe na mer natikala nga moko mbongo ya Mama Olive ndezo kabola batu donc mutazana droit ya ofinga Mama Olive entre ngana yams azate c'est pas notre éducation et c'est pas aussi mon assiette je peux pas j'ai beaucoup d'estime et pas mère donc ça va tout bête à monter parce que ça va être on dirait tout c'est justifié moi je n'aimerais même pas qu'on en parle et mon dirait tout c'est justifié toi et le c'est justifié et monsieur Zakuna ce bon on a posé sa référence bokende kuna bota on pas Sarah Tolé pas ya et pas Top Max voilà tout bête aller sur là donc on a banza la deuxième émission Toujours Vincent. Toujours Vincent. Na dati. OK. Na moni ponje dadi di kambala moya pe. Azongi na ebisio amati na moni mikolo matanga na ye makambo kaya dadi kitambala mutezongi na nini. Donc bato ba actualiser makombo dadi kitambala bato déjà kufa na sur la nécropole. Voilà. Nini ko lo bana Thérèse. En tout cas Thérèse. Ya sisi. Non, na Thérèse. Thérèse. Soki za manka mobali ngana be mobali soki za manka mobali en tout cas na mobali o mona ngo sepela nanga na ebisho na nenga mabete na leki Hervé Lesai na leki Ernest Tumba na ndenge magi mobali beso moni ngo sepela nanga ondimate na leki mutu toko za ndé monde je respire mutu nanga je te sali yeni na ngo toko za na monde moko. Donc ya Thérèse soza mona pour ma choix mobali ate ngana disponible bakanda musoza na ngo ikoza peut-être musupoza pe na mobali te pour michi pese ngape et kita pe stress c'est moi ça na stress michi pas et kita pe stress so ki muto beta michi ba de par rapport ba taper ba matame ko iba ni ngana aparta na makambo nyonso matame ko ya na ndimi libumwe ko ya na ndimi maboko ko ya na ndimi Tampo. Nandimi ya Thérèse. Moustache. Ça te moustache te. Moustache te. Tes moustaches voilà soso. Des moustaches dans le mangoté. Ya sisi soso. Ya sisi mako soso. Bon excusez nga na tout va bordir hein. Les autres meli bordirait. Qui si mo bikolo so meli ora o beta ba bordir. Ba bordir. Ya sisi mako soso. Yebi sabatu na yo, ils ont affaire avec moi. Va nous calmer. Il n'y a pas le temps pour se justifier. Bah, émission Mida Finga Maman et Zali na Kombo Nao. Il y a 10 mois, aux Assisi à Soso Mikolo, aux Assisi Soso, ça fait presque 3 ou 4 ans déjà. 4 ans. Donc, émission Mida Fingi Maman na Kombo Nao, il y a 10 mois. Il y a rien. Émission Oyo, essai, à lobby, to Finga qui Maman na Ko. Il n'y a pas trop longtemps, on a téléphone. Quand elle est aux États-Unis, elle répond à Pékouta Finga Maman livre sérieux. Ouais. Et c'est. Donc, Bandeko va mettre les bakubo limbisa. Ba propos na tenira wa ça n'engage que moi. En tout cas, wa beti li bakwa limbisa. Hein? Na on bateau na monu ne ba beti li bakubo mingia wa. Boya Gabi. Yango na loba on dirait ça ya Gabi. Na o lobeli ya Gabi te lo te. Ya Gabi eloko ma o lobeli zali mais ya Gabi na audio na. Ah? Na audio na ya Gabi. Ya Gabi. Ya Gabi. Awanga na tendresse na audio na téléphone. Oh, mais où tout ça l'émission a lobi biso to ngito kabola bango. Ya na tendresse. Ya Gabi, audio na yo, ozo wanga na tendresse, ozo benge ka sikoyo, o bloquer na nango. O bloquer tendresse. Pour tendresse akosela yo makambo. Na kuzu wanga ni tendresse na TV yo ndimi tendresse. Ya Gabi, c'est la deuxième émission audio hein.
audio deuxième émission. Double discours. Mani qu'est-ce qu'il y a mukuse nango? Mani qu'il y a pembe. Non pe ki sa oti. Bon zanga na bakdalo ba moko pour ba moko. Mani que y a ba comédien ya muneni. Ba mi balezi. Mani que ba comédien ka moko. Moko ka ya gabi. Abaluka papa. Oui. Double discours. Ya gabizela audio na deuxième émission. Noko ba dédicace na pa banani. En tout cas merci na bande retour batali biso. O abeti li ba kwa limbisa pona amutu. Non, ça les forts na bongisa. Na lingi bino mingi famille libota mobimba. Je vous aime beaucoup. Ba propos na tenir awa. Ça n'engage que moi. Belle vie mutatindi ngati. Belle vie pe mutaibisi ngabolo bati. Ngai moko na yo défendre pour na ngamoko. Moi ça Christian Shoga, yo za patient. Le 17 ni non répondre yo. Tout ça on a makambo. Le 17 février. Le 17 février au Canada makambo. Bon na ndebo linga en actualité. Na vandi celibino. Saint-Valentin bozandeni. Na Christian Shoga. Na oluka nene ba Christian Shoga linga basi ba ta batalo. Est-ce que mida kolata talon. Ndambo mo mukuse. Et puis Christian Shoga yo linga moi asali sate po babi ba sai sa pe sapato. Te. Ngana mona mutu mo na États-Unis ba salela e sapato ba bakisa semaine. Ah, Christian Shoga ba sai le talon kasi. Pour Christian Shoga linga basi ba ta talon wana mutu na ngai. Ya Shogun bien très bien. Voilà. Saint-Valentin ngoyo kubuka na te. Non, on a Thérèse Saint-Valentin. Et monsieur Sili, bozela ba audio ya Gabi na deuxième émission. Au revoir.